Dis-moi vraiment la vérité. Pourquoi tu as peur de chez moi, de te retrouver avec moi chez moi? Dis la vérité. Moïse, je pense que j'ai pas besoin de le répéter parce que toi et moi savons beaucoup de choses. On se voit chez moi à la maison. Donc, réaction nanga ekozala basala nzambe na ebite za problème nini oyo ba otante bango bongo. Letinga na 2023 na loba mwana mwasi onyoso kola na mosala nzambe ozwi malédiction à vie no mo. Bon. Mais oui. Obi bana luna ndenge na bana poto ne basila succès. J'ai pas voulu te l'écrire, j'ai voulu te l'envoyer par WhatsApp. Chaque fois que tu auras besoin d'entendre cette voix. Je sais que je t'appelle pas, je sais que je réponds pas souvent aux SMS. Mais je t'aime et je pense à toi. Je réfléchis beaucoup. Je ne sais rien te promettre. Mais sache que tu es l'amour de ma vie. L'idée quand on a dit qu'il fallait y disque d'or. Pour la monnaie qui est émission au Bango, Kalaming était pas interpellé Fali, disque d'or, c'est Salinini. Pour la réalité, à Kanate Moutalé, va refouler à Léla. Mon boy, mon élobé, on tenait élobé, pasteur. Pour pas non pasteur. Moi, je ne vais pas construire mon carrière, puis venir à Bomsaran Zambini. On va faire ça dans ma Kangango. Papa, nous sommes le Béléga. Papa, non, ne touchez pas mes ouais. Ah, mes ouais. Yami Balé. L'amour de ma vie. J'ai jamais aimé comme je t'aime. Et tu es la plus belle femme que j'ai rencontrée, avec qui j'ai vécu dans ma vie. Donc c'est ça. Biso to ko tcha passer Moïse Ndié na public to soyez to tcha popo faire à kenda église c'est archi faux. Je rêve de rester avec toi tout le temps, te faire l'amour tout le temps, t'embrasser tout le temps, te caresser tout le temps. Regarder ton nez que j'adore tout le temps. Mais pourquoi Banabasi vous ça la pasteur boy? Oui, baza banzambe te, baza soki ndenge nini te, mais pourquoi pour ça là? Mbote na balandi nyonso ya Vision Plus TV. Bo s'abonner, boza vraiment décité na Vision Plus TV, balobi yangonde makambu, e babi yangonde eza likolo na bango. En tout cas ezanga yo bino mwana na bino leki na bino mwana musala na bino, o asela ka bino musala toujours na kati internet. Lorette et Bala vos autrement dit merci. Moi na Mwindu, merci vraiment à mon président Mikodi Bois le patriarche. Babi motema ya mama Afia, autrement dit maman Bobila. Pourquoi pas à ma grande sœur chérie, Babi Jiti Moyo ma popi maman sociale, Babi maître Alvin Zouzi, Babi moi na poto ya solo yende, Emmanuel Massi ya na kati États-Unis, na pesi bino ba mbote. Merci à mon président Jerry Kobetox, Babi mobali ya litutu, mobali ya mwasi moko. En tout cas, lelo tozolo bela kaka scandale o esalami bino mo boyebi to kanisa imambango ekosila na ba 2022, mais toujours ils ont continué et même biso sous na 2023 scandale o esami pona pasteur Moïse Mbiye. Il paraît-il pasteur Moïse Mbiye ba audio bimi a solo la kana mwasi ya batu ya libala na ebité to loba nini ba pasteur ya Congo bazokisa biso toujours soni. To mona ki bima ki liboso ezaki ya mamba penye le bima na Mike e yao Eliane toye ao Mami Chibola lelo yango mususu eye yango wana nazanga moko te tokolobela mambo oyo na Jerry Kobetox boyebi ye asalaka ba analyse ne bien tolobela yango. En tout cas na osenga cameraman nanga afungola ngai na invité nanga Jerry Kobetox. Ok, merci, babi mon papa et ba chef d'ave et balavoma vuba balobi ayo yango bambote na yo na lela mingi na linga ko mingi mwana oyo kitoko yeyo babi moyaya le roi Ken Mobenda
na kata ngwaka babi wana mboka na biso lemba imbu. En tout cas voilà tozana Géry awa. Bonjour Géry. Bonjour Laurette Bala pour moi na mwindu. Bonjour na babone nyonso ya Vision Plus télévision bambote belé na yemoko la première dame ya chaîne oyo Maman Bella Dinganga la patronne. Donc maman moko ya mutema malamu kandi na lobaka mwasi ya mwindu ya ngolo sans microbe. Et puis na pesi mbote na maman pasteur Titi la source na pesi mbote na bana membre nyonso o bazora vidéo ya Vision Plus télévision ba partageaka ba emaka. Et puis na pesi mbote na ba warrior nyonso tout ya monde entier. Et puis na pesi mbote na famille bota mobimba famille bota mobimba bambote belé. Et puis na autorité morale yemoko Belvi Kandi la patronne. Ouais bambote la patronne. Ok, voilà. Merci Kobe na kanisi Olandi. Si je n'ai pas liboso ndenge na lobeli awa mambo ya pasteur Moïse Mbie ndenge il paraît-il ba audio bimi asolana moi c'est bato libana. Ok, merci. Non, avant to banda to kota penda na mozindo ya likambango na osenga to yoka audio yango biso mibale. La émission. Oui, après si ko to panza teke. Yango te. Ok. Ouais, faut tirer le micro. Dis-moi vraiment la vérité. Pourquoi tu as peur de chez moi, de te retrouver avec moi chez moi? Dis la vérité. Moïse, je pense que j'ai pas besoin de le répéter parce que toi et moi savons beaucoup de choses. On se voit chez moi à la maison. J'ai pas voulu te l'écrire. J'ai voulu te l'envoyer par WhatsApp. Chaque fois que tu auras besoin d'entendre cette voix. Je sais que je t'appelle pas, je sais que je réponds pas souvent aux SMS. Mais je t'aime et je pense à toi. Je réfléchis beaucoup. Je ne sais rien te promettre. Mais sache que tu es l'amour de ma vie. J'ai jamais aimé comme je t'aime. Et tu es la plus belle femme que j'ai rencontrée, avec qui j'ai vécu dans ma vie. Je rêve de rester avec toi tout le temps, te faire l'amour tout le temps, t'embrasser tout le temps, te caresser tout le temps, regarder ton nez que j'adore tout le temps. Voilà. J'espère que voici wana esili. Na éviter. Réaction na yo. Bon, réaction na ngai par rapport à voice wana touti kotanga. D'abord, moni air moko. Donc réaction na ngai kozala. Basala nzambe na éviter za problème nini oyo ba otante bango bongo. Na éviter bana basi d'abord ngana oloba na pino bana basi. Moni pino bana basi parce que tout le monde qui a Elian, tout le monde qui a Chibola, tout le monde qui a Zawadi, tout le monde qui a Penyel, qui a Bomama Bala. Mais pourquoi bana basi vous autres ça la pasteur boy? Oui, baza banzambe te, baza soki ndenge nini te, mais pourquoi pour ça là? Basala nzambe. Est-ce que ça bana basi ne bazo sala ba pasteur to ba pasteur bon bazo tambona kimusuni? Batamona kimusuni donc ba pasteur? Non. Pasteur akotamona kimusuni. Yo yebi Laurette nengo zawana. Et dans la bana basi mususu yebi bana basi combien ba pasteur balinga bango baboya. Oui bazali. Ayebi se yo za tata na nga molimo. Yo za dadi ata sambela na église nete. Ata sambela na église mususu. Asomoneka papa. Oui. Mais pourquoi yo mwana mwasi mosala nzambe azolinga yo? Il faut ndima kaka. Lokola na Kongo koma nango andimaki pona pasi. Le pasi elle ça biso makamu nyonso. Akufi na sida pona pasi ele kaki. Yanga kena ko bimana mobali wana. Non. Eza ne ba congolais to comprendre te. Vous comprenez? Bana basi ngai na oloba ngo baso so bilakeli mabe par rapport ya o ba sala ka oyo ba sala ka na eza malamu te na misu ya pasteur azana ndenge na ye ba ko juger na nzambe mais ce yo mwana mwasi oyo okuche na pasteur mosala nzambe okwo ici ye obi presque baba na basi o ba sala makambo wana ata lelo te
omoni mokolo baliaka ligorodo nde mokolo makwanza ebimaka te ozosala yango na conscience to nakwayisa mosala nzambe oyo. Qu'est-ce qui prouve que ba Moïse Mbiye ba Mai Kalamba ba vient na biso avec Mukuna bango ka nde balingaka basi oyebi combien de bana basi batantaka ba Moïse Mbiye Bongo siko po ani peka bango. Cela na expliquer yo, obi combien de bana bazo batandaka ba Mai Kalamba. Baze bele. Ba biso kutu ba bota ba deuxième république. Moi li tout pesa. Mais moi c'est kutu azo lingo ye moko. Na ki star na bosko boni na Moïse Mbiye. Aza na mbongo, aza bo et puis aza très doux, aza to bana nyoso teme na makoki. Obi combien batandaka bango. Aza mutu bako tenter mais bino bana baso bozo tenter ngeleti nga na 2023 na loba mwana mwasi nyoso kola na mosala nzambe ozwi malédiction vino mo. Mais oui obi bana luna ndenge na bana poto ne basila succès neto sisi ba pasteur succès te mais ki bobango neto silisi bango do pasteur a combiné oui et comme on m'a dit à l'époque nezaki ta joana enseignant fonctionnaire et ya ko bala mwana ngate ndeto comme si ba pasteur combien donc pasteur comme le mo ya ko sakanela pasteur comme le mo ko sakanela mais pona nini te ba pasteur misusu makambu na bango e ba na kate internet ezaka pasteur Moïse Mbiye ezaka pasteur Songolo ezaka pasteur pe ezaka ba pasteur o ba yeba na mingi dangela ngana kasi yomo olobi ba yeba na mingi baba mbakali banga kana mango etela Papa Marali banga kana mango etela tangela nga pasteur oyo zolinga o to lobi ba pasteur mususu wana tangela nga o azana gaz koleka Moïse tangela nga o azana gaz koleka Mai Kalamba tangela nga ko o azana gaz koleka Emmanuel Dodi tangela nga o azana gaz koleka Joël Francis koleka Kabundi Walesa vous comprenez tangela nga bango baze belé na lobi tangela nga bango bakombola bango te mais tangela nga bango ba pasteur to yebaka liboso na mambo ezaki te mais ndenge nini komika na ba pasteur o ba pasteur bo yebaka liboso po bazana gaz te o ya lelo nde bana gaz de mama nzambe komi poza na gaz poza mais poza nazo ba tanga na ba gaz elingolo bani poza la célèbre kombo no yebana et puis ba yeba koza mosala nzambe ya munene église na opesa la plein mais bango moko pe babanga nzambe koma mpe la bango te bana basi pe babanga nzambe kolana mosala nzambe za bilakeli mabe lelo bana basi na ebité bo découvrir que ba pasteur baza na etolo mo ya danger bo découvrir que ba pasteur baza na bo pikiliki yango bolingi ko bimana bango po basala ka bino bien ou bien ndengeni pour moi na mwasi nyoso komi ko avier ka mosala nzambe biso mibali normal bo bolingi biso te mikongo ekufi to ba pasteur ka mikongo mtu eza bien to ba kabwela ka bino mo ba verser na muke ba tiela ka bino ngo epesa ka bino mo tendresse mo douceur. Voilà, merci. Namoni Kobe à Tomboki à na plateau. Merci vraiment mon grand frère Babi Wanezaka et Basimen et Babi Toussaint Imam. Nebike kalate na oya ozwa ngai. Ngai pona ngai audio wana na yoki yango. Mondimi yango te. Nazoka lokola Moïse Mbiye nazoka ya moko lokola yete. Do yoto ki vono ndimika te déjà pasteur. Nanu na il faut ngape na analyser mo siko na émission. Siko mais ndenge na yoki eliango naza mokonza mboko na yoka kalito inaliaka ngula lito imoko na yoki ya moko neti ye moko neti ye te funa ke no vanda lisusu a huis clos na yoka ngona bien soke zaye mais soke zaye obuka na te passer Moïse Mbiye soka lo meni mwasi no boy diba ki perdre mwasi asa na tendresse douceur tendresse wana ndo wana za je vais t'embrasser, je vais te cajoler. Mais so bino basi bolinga nde bongo. Basala ngo kande bateya ka. Kumisa yo kita kumisi tina zolo na linga mona zolo no wana et ça la nga bien. Moi ça linga ba kumisa ye. Comme ça que ça y est en tout cas na kopesa no félicitations. Asa pena jo. Bo par rapport pe ya batu musu ndenge balo par rapport lelo na kongo komiso za bo netingana heureusement kutu. Babenga nga PD te ka page moi publier nga PD. PD nzoto makasi bo elonge kupa bo. Azalaka. Lelo na Congo komika amoni ba Gucci ninga zabu aza bobo yoka o PD complexe moi komi na Congo soto amoni ye aza propre swag o PD vous comprenez eza ne ba complexe ne ba loba makambo donc pasteur Moïse Mbiye aza mutu aza pe na etolomo amataka pe na mbetu bino ba eloko problème na bino ezani batu mususu bomona ka basala nzambe ne baza ba garde rapprocher nzambe
on dit balala kana lola bakitela biso na tongo baza batu bana mai na makila bana mai na makila mais sauf que bana basi bozo sala mabe soko tali Mami Tibola Rambo 1 Eliane Rambo 2 Zawadi Rambo 3 Penyel Rambo 4 oyo kuterese makomone yebani te mais koyeba na kali to kende to yeba na condamné yo moi ça libala soit disant Moïse Mbia lobela ko ba loba wana o bloka yete oyoka kango kaka ah c'est que amuka jito au ndumba mena ndumba wa mumpo mompono asa pena ndumba moi ça libala ni obali et puis batu ba sala makamana ka basa mabala Zawadi azaki nani yana asiba bongisi na mobile na kama kuna mobile ngo Bible solo baba boya ka mwasi okanye na impudicité lelo koma hotel batala ka peka soki bo souffrir na mwasi wana c'est ka komi mwasa cop akenda ka badam sonner après yeli ombongo c'est ka komi mwasa bongo lelo sous mwasa libala et là on dit personne ça que fille on ba so soit 10 ans Moïse Mbia sa mwasa libala et puis mwasa libala mwasa libala yeba ko gérer téléphone na ye mwasa libala téléphone ezaka tout dans na maboka mobali na ye oyebi yango tato so ba mwasa libala madame peno bakene na commune bakene na famille bakene na église so mwasa bongo téléphone na ye est-ce que ba audio bongo yokosa ah mwasa libala kazane bula moko boye comme ça c'est pe non te yon bimisi ba audio yon azane bula moko asali ne base na ye ezala pasteur Moïse Mbia ezala yete biso tout oza basumuki boite mezara différent biso na pasteur pour pasteur différent ni non différence ani ngana ko sumuka na sena mabe mobo mon elobela on te ndenge elobela pasteur ko ba ota no pasteur Moïse Mbia ba ko sumuka na bi penenga obomisa na nzambene ba ota verset na bakangango pasteur nyo so le beleka baba na non ne touchez pas mais ouais ah mais ouais yami balé asinya nzambene na asina vena nzambena ye ngana yo bato botawo nzamba ko samisa so ndenge mususu ba pasteur Moïse Mbia ndenge mususu donc mutu na mutu akosamba na ndenge na mosala nzambe akobongisa na nzambe na ye parce que bango baza tenter makasi en tout cas bana basi botika na biloko bosala soni ba mibali pe batika ba pasteur pe batika ba comportement bana mibali basani ba pasteur batika pe ba comportement wana yozo chaka ba bango za mutu bakoki ko séduire mais moi c'est pas ça c'est qu'on est là c'est moi c'est na mutu la plupart bino bana basi boyaka ko tenter ba pasteur basala nzambe na nkope na ngana be église mo ezali pembe na biso mwana moi ça zolata pena otali pena mipende boy et puis azolinga mpa na kita liboso na intention nini donc pasteur muke ate abwaki liso deuxième so biloko abongo eske eza malamu biloko abongo eza malamu bana basi bolingi basala nzambe donc omona ta na bapasteur mo ya église ya mokie ya quartier ser mo ya quartier abimaka déjà na ye alesa ye daya ngulu abebisa daya mais kobe bino pe ba wario boko boma biso to komo yoka so se komio eza copie ya ba wario kasi et comme le bama bongo merci vraiment Bodrick et en tout cas merci nayo babi ba wario ne mtwa saini oh kasi pour faire rigola ba biso buzoba te kasi pour faire ba kenda ki na nini na est-ce que ça ya biso ni bino ne bosali eloko na bo monter akenda ki Moïse Mbia sambelele pour fala so nyokola ye ah bon vous comprenez yo zo mona musicien profane akena pa ya pasteur assembelela c'est ka moni ma kofi a fallu leki non ba disque d'or ba stade de martyr ba tourner faire ko kanisute c'est normal qu'il n'est pas Moïse Mbia biso ko ngako na féliciter qui papa Hervé OK pas mosala nzambe yo tali vidéo te faire alobi ke nazo passer ba mauvais moment pas faire rigolo yango wana bosali ke audio ebima biso to bimisa ba audio ke ba wario tant passer Moïse Mbia na mwana mwasala soit disa ba ndeko sola biso yo za koka ba wario yo foye ba mamba wana ifo za kaka ba golo ne ba olo ba makambo wana ya bino boyi mais ba golo yo na guerre ya fali pour pas faire rigolo to kokota Moïse Mbia le quoi cible était jamais parce que Moïse Mbia au moins le problème a fallu zakani ba passer ya fali et ça ba présent ya faire Moïse Mbia azala déjà na fali kasi bomona ba vidéo te bomona écoute ko benga warrior leti mikolo bomona benga maître Gims warrior
abeta concert na Côte d'Ivoire bo bengi Fally kaya on peut ko kanisi pasteur Moïse Mbe akomi bonjour mutu aza na makambo akangama na mutu aza na makambo yaya so aza na succès kangama na bato ba na succès po so ozui mutu aza na succès te akobwa kelombasu akoza likunya na yo mutu a succès akangama na mutu a succès mwasa kitoko atamwa na mwasa kitoko so ozota mwana mwasa mabe akeno kozwa abwa kelo masque de VS ya komi kitoko eza conseil na opeso lelo donc c'est ça biso tokoki ko tcha pasteur Moïse Mbe na public to soyez to tcha popo faire akenda ke église ne c'est archi faux. C'est archi faux. Moi étant que koko ya ba warrior ndenge na solo baboye ba warrior tout ya monde entier bazoyo kanga Nana Quadra vrai warrior na peso ba mbote belé et puis venanga presque tout cousu noir mais beau grand warrior Kelly Charleston président ya ba warrior. Vous comprenez? Ba warrior to ebi likamate ba warrior to salaka ke effort artiste na biso amata. Yo mona te ba warrior ba sala effort artiste na bango mata. Au moins de parler à son mata te. Et ça ba warrior les fanatiques de bien organisés, bien disciplinés, ba finga kaka na bulu yekete. Donc ils ont binoté. Ils ont bisoté. Ils ont bisoté ça na bango ba tika bango ba warrior nem to ba sali Moïse Mbe. Va dormir dans la chambre ba tika biloko wana. Ba tika biloko wana pena. Oh beto solo là. Koko ba warrior. Dans la caméra bien. Oui, talent très bien. Bino pelisous. Bon, le Kebso ka makam na mboko. Nana lu Kebso makam. Bino na président na bino. Oh, mais Fally ninga zala zana ebisa, Fally ninga zana za unité de mesure. Lelo na Congo, attention le bela Fally. Zela na expliquer au kaselo ko ngolo papa ngolo ba ke biso tozo luka ba makam. Biso tozo luka makam. C'est ça problème nini. Papa Faustin abota mwana oyo na kombo ya Fally pupa. Aya ko déranger milimo ya ba musicien congolais. Atika bango kimia te. Est-ce que vous avez fait Fally babota maka mibale? Ta bo sala makamona boyeba ke Fally bino mobota mi tala groupe. Ba 30 na famille, 40 na famille. Fally abota maka ye na tina ipupa. Babota maka mibale. Donc milimo ya ba musicien vanda kimia te. Fally ofinga ye. Okumisa ye. Okotala na internet. Ozomona ba ndeko no basine bazo bokola mibali na mbonga na komba Fally te. Oh mususu Virginie Manganga. Ces mecs qui n'habitent moi ça va musicien. Aboko la kabana na ye, aboko la kamibali na ye, na komba Fally. Aboko c'est le makam. Aboko c'est makamni. C'est du théâtre, c'est du théâtre. L'été à Kanda. À l'obi kalate ba olandela bino na disque d'or bozwaki. Yo zolanda l'été à Kanda, l'été à Kanda za muta maboke. Ngana muta maboke mais yesu kwaza omoni muta maboke pena dongo ya ko bebisa maboke za l'été à Kanda. Yo mona te passer de la fois bengana. Bino bolanda gae. Le disque d'or ngo za ngo lokuta. Olanda mama oloba te. D'abord l'été à Kanda na ata mon téléphone na konya za na Android dit. Est-ce qu'il y a makambo wana? Pour le makambo il faut être malade. Appétit na nga ya yebi o vie na ye. Appétit na nga. Biso ba to pesa succès na mboko. Ndenge to pesa ba marque au succès, ndenge to pesa batu nyonso ba succès. Omoni nga ya mona ngoyebisa batu. Lelo ko lo ba ke chéri ko zo diembela lité ya Kanda, tuna lité ya Kanda chéri ko beto sa zana. Ayebisa za bombe na internet. Na atala nga moni nga bien nga. Na sala star ya batu belé lelo ba wa sa succès lelo. Vous comprenez? Lité ya Kanda so lo bi ke Fally yebi disque d'or. Pour la monnaie qui est une émission, on va Kalamingi débat pour interpeller Fally, disque d'or, c'est que Salinini. Pour la réalité, à Kanate Moutallela, va refouler à Lela. Les seuls Congolais finissent beaucoup. Les gens qui sont dans beaucoup. Les autres pays développés, normalement, il ne faut pas Kangai. Et là, on va refouler les Toye Bati. On va refouler na Rwanda, on va même na Nigeria. Soit disant, à Kena Wanga, na Congolais. Est-ce que vous avez bien mot? Mais oui, na yebi. Aboka papier kata papier. La langue garçon moko lobi ke nzambe nde mutalinga kilité ya Kanda zonga. Yuri makamne so sala na vie simbarati. Au moins ta sali c'est le challenge ya kombe kombe monte kombe yango ebungi na. Boxer mo mwana yebe ba beta ke kaka. Yo so mo da Yuri ganya kala. Aba beta ke kaka ba. Den komba ne ya suka auto bunda kamita ba beta ki. Il va bête qui car non mona Yura gagner raté. Toi là ba champion biso mi balé yana leki. Ba auto gagner ba sali fierté à RDC. D'abord Yuri na za congolais est-ce que vous bien? Akima na Léopard ya box. Akima boka ngunda na poto. Abima au combattant. So au combattre nani.
ndenge bokecho akima moi nde bokecho akima na ba musicien nde pe déplique akimi na ba musicien ah bon oh mais bokecho asala bongo ta ba komi na porte biso ba musicien to tika na biso to zonga lisuti ka déplique pas sali bongo donc eza ba après ba basali ba ta kolanda te ba yuri ba lité ya kanda neti lité ya kanda so kuti so ngana kuta ine boye makambo oloba na oloba ngoti et puis aza makasi na osenga pardon vie bolanda makambo wana te ezaka makambo nasalaka mpona koluka mbongo na mwana masine na quartier 3 nasalaka ngo mpona koluka mbongo alors bato balandaka lite ya kanda na kamwaka mais atalaka maloba nalobaka bawarrior ndenge azoloba wana soit disant ya komi soki gaulois soki nani ndenge azoloba so tobi tosan charge na ye tosan charge ne aokima mboko bon donc yo va te fani dans la bague les warriors toujours à l'attaque na tout ça te met au son sa musique na wera na jibe et belé ba ki ma ba exi na mboko yo parce que ba les gars ben mais miso mona otanga pena comme faliko so ba te belé ba ko comme ne falite comme na ye Faustin ipupa te na parki ane na kende ba mo kanga na kombo ya mutu o mutu bimela na musique ndeza na so otangi kombo fali d'office ma okanga yo po kombo ebimise na musique yango wana ok kosa kuna te na baki fani o kosa kuna te na baki fali moko boye te okanga yo donc on comprend donc ba nité akanda kolanda bango te baza ba petit na biso to pesi ba gaz na internet to orienter bango tala lobaka boye salaka boye ta ba bengana ka papa pasteur de la foi vous comprenez donc c'est ça normal. C'est ça normal. Ok, merci. Tu as émission na biso na éviter conseil ni noko pesa ser audio na ebimi. Bon na za conseil apesa. To conseil noko pesa passer Moïse ya kozwa audio oyo soi-disant basolola ki na passer Moïse mbi abimisi yango. So ero ngaka nde na fandi boye na nzwa musala ko pesa conseil. Conseil ni na pesa. A mukola sokola na douche. A bomba naka po batu ba monete. Ayibi makamba osala. Ngana lobika boye bana basi so bozo continuer ko bimaka na basala nza so ko tu bo continuer te sala bana basi belele lelo ba fina bango za ba bepwani ba mitala ti lelo ba komaka ko famille na biso mabe famille na biso bakanga o sala ni na vie na yo et en bana basi muso avana na veni moko e bani na numéro 1 si na 10 bana mibali nyoso afenya na batala tala e o mona mobali mo ko bale na sima boy do yende ko ayeko so pena mai epolela mbwa oyele pe na ndako bali boye ozaki na musala baby envoûtement alokota milimo nyonso tala parce que ko sangisa nzoto ya biso mibale ezali de ba estokabolaka ba esprit parce que bana basi boye ba makambo na te eloko zo boma bino envie na boka mana talent na boka mana kabelo zo suka tina ba ange awa na boka maboye tout est vanité de vanité nyonso ko leka nza de toute façon penza masaka ba nyonso na mbongo te ta nzamba sali solo mabe na solo malamu ta nzamba sali mutu mbongo na mutu mbongo te mboka malamu Congo mboka mabe France mboka malamu donc nzamba sali biloko mibale so yo lingi kaka ozwa obebisa le misusu vina yo pona biloko mobo bana basi obo otala nga na video obokatela nga partout ata tu peux imaginer yo zo bakutu ba pasteur Moïse Mbi si na ba pasteur à l'église mobo ezaka na ngona ba 3 kits mais moi na moi si moko déjà lo ba kenga na liaka mbonga mabonza na pasteur wa oui ba kenga na ngo cheta obi na fiki na papier mo ba pasteur ba kota kuna webi même na ma kinwa to yebe même na matonge pesa na fiki ni pesa ali ouais na mona bona kamwa kuna so meki téléphone mufunge mukamaki kuna bakota na téléphone na mona ngoka na matonge oui o mona o nani o nani so comprends ouais banani ba mema bango kuna so bana basi ba ndiko kota bozo sala mabe to pe mapenda no heureusement ya o eza audio bozo ezaki mutakala to ngato suka nini donc mboka mobiba to komi mboka kaya mutakala yo zo mona ngame belezo volete dollar yango e komi soki 22500 likola mitakala na internet likola mitakala na internet tozo loka mboka ngam na zo ebisa bino les seuls pays au muta ba publier mutakala ata moane normal Congo amoni on normal les seuls pays ngam na biso ba commentaire dans ma commentaire le va peut-être na poto ça normal les seuls pays ba publier mutakala o ata pichene ba ota publier mutakala awale kana star da combien de star ko
Et comme ça, basta. Yango moninga na osenga na ba continue biso discipline ata toza na passe mais discipline il fait ça. Obi na Uganda président Uganda kanga DPD. Yemoko président Uganda aibisa commissaire na bango tolo baloko kasongo na bango. Bakangi PDPD. Aisi bocha bango na boloko. Ti mukolo moko akoma na zemi nde mbabimi. Loko bango baso babaza monster mobile. Biloko bongo soki na Congo to komo sala ngo discipline ko koma. On est lula. Tout ça na pula yebe to ça wat. Donc mboka moimba 2023 to ko leka ngo pamba te. Foka mutakala mo ekota na internet. Moi na ngai ye 23 ans a utilisé Android. Maman so a utilisé Android. Donc so mutakala ekota na internet to tala ngo famille mobile. Ouais. Maman so tali, moi na ngatali, bandeko na batali. C'est quoi ça? En tout cas to lembi. Ngai conseil na ko pesa ba congolais to za la base. Tala ndeko na biso congolaise ake ko lakela mutu mabe na cimetière ya Mundele. Omoni vidéo anate. Obi Congo mwana mwasi aina biloko kolia aina ba makasu ba champagne ake ko lakela mutu afingie mabe na cimetière. Abi na bengi minimo basi nyoso to ba balate ba koma ba femme de nuit ya Ibotamba. Voilà, il y a un cimetière à Kitambo. À quel moment on a un cimetière à Minde? Minde là, bah, donc, Congolais. Congolais, on s'intégrer. Congolais, t'as quel poto? Au moins, on a fou le mot, il y a ma belle, ça peut mener à poto. Congolais, mutacha. Donc, et ça passe. Donc, on conseille, on va faire ça. Voilà, merci. Moi, Bambote. Ah, Bambote, ça va. Habité Francis, tu as bloqué un bébé. Habité Sangana comme PDT, il était à $3000. On a commis PD dans sa ville, mais Francis, tu as osé là au caca. Viens dans la triche à motomètre, bébé Zibeba. La personne va monter bébé. La personne va monter bébé Nana Quadra, frère Warrior. Et puis, Bagoloa. Bon, on a comme on a dit sur Warrior, on a Moïse. Bonjour, na biso parce Moïse Mbi aza mosala nzambe. Tant bino mosolo bakeba Warrior to basali yango soki bo confirmer ngo za solo. Poza na concentrer ko stade de martyr yango na bache bakiti partout ti likolo. Omona ka boye pour Cadena. Et là on conseil rebeta masuku te. Et comme sur reporter pour bango ba reporter ka. Parler du peuple ba reporter. Casino de Paris ba reporter. Le 29 décembre na Abidjan ba reporter. L'idée n'a pas de problème trop. Donc on comprend. On va monter belé na bino tout et puis faut s'abonner toujours à la chaîne. Merci beaucoup. Merci Balobi. Ma moto na en place et soit mio micro na comme na maître avocat. Ko ça ba jeto meki. Oluka ba na internet te pas comme na. Ah, nga mikolo so meki parquet za pembe. Babi mon maître Anak Bambote na yo place et soit mio. Pourquoi pas à mon Micho babi Micho Kapouya babi moi na poto ya solo Bambote na yo ba gros bisous na batu nyonso o baninganga mon baby black o asala kengana za toujours kitoko na kata Turquie Bambote na o bébé ozo sola mabe o sola mabe na o zela yo o sola mabe. En tout cas merci na bino nyonso bozaki on a pona Olanda biso. Merci na maman na ngwa botanga Ida Kulu. Pourquoi pas maman chérie babi Colette Motema ya chef coutumier et balavo ma vous ba David mon papa à moi papa abota Lorette et balavo babi keba ko toucher ngate pona za mwana ya nani. Oui papa na kanga photo na président Fati de son making au monde. Voilà. Donc Bambote. Honorable babi. Fiti honorable. César babi yao yangwana Bambote na côté Zwami yo Bambote na batu nyonso ya MLC na bike boza ebele MLC ngana na mutu moko pona sa campagne na ye ezali mwana ya papa na biso butu azali secrétaire national ya MLC. Ah bon tozalaki wana honorable César akutanisa ngana papa to solo na ye kala mingi te poto voyager pena tokende pena Guado tokende pena Guado ifo mwana nkoya za nkoyi eza bongo malgré na ba élection ba 2011 ba trikaki mais tout autre c'est bon que mwana nkoya za nkoyi
Voilà, merci, merci, babi, mon papa. Et dit, il est molangi, babi, il est papa social, après ça t'a la tête, il est en fait ça au kangamis. Bambote la mais il y a un peu sur la boum, Emmanuel Mamou, depuis Paris, à Soya, t'as la mouton, atika poto à Soyawa, en tout cas, bana boumou, nyoso, en tout cas, confiance à mieux faisant à Emmanuel Mamou, parce qu'il y a ça soit parlé. Donc, là, on a monté déjà ça. Ok. Merci, Bambote, Moyaya, Achar Kibaki, Bambote, Nabino, mes copines, Babi, Djoubek Live, Berlin, Ngonda, Babi, oh, moi ça me tout bien, mais la carte secret. Pourquoi pas Fatou Maya? Babi, ma copine, Salima, na mon artiste, gros bisous, bye bye.